Mpona kobanda nalingi na loba boye nalingi na préciser que biso tozali député oyo tosangani na lingomba dynamique 5 totinami na assemblée nationale mpo tosala enquête parlementaire na niveau ya Bukangalonzo mpo toyeba situation générale ya Bukangalonzo. Constater que na parc Bukangalonzo baloni 1500 hectares ya masango, soit 60 000 tonnes de maïs, mais malheureusement gouvernement a pesi makoki ya malamu te na équipe ya Bukangalonzo pour ba récolter masango yango. Donc constater que masango ebele ezobeba. Et puis toyoki sango moko ya pasi ezali na entreprise moko canadienne oyo balingi basomba parc ya Bukangalonzo mpo balona masango te kasi balona cannabis oyo babengi diamba. Tolingi toloba boye na kati ya mboka Congo toza na plus de 20 millions de Congolais oyo bazali kokufa nzala. Mais tokamwe koyoka bayebisi biso ke batu oyo ifali baluka solution oyo bazali na kati ya institution moko ya likolo na kati ya Congo balobi ke masango na te epoli etali bango te. Tosengi na Congolais s'il vous plaît tozala na bolingo na minute oyo ezali na bana ebele bazali na nzala, bana ebele bazali kokufa nzala, ezali na bato ebele bazoluka masango po alekisa ta journée lelo. Donc tosengi na biso responsabilité ezala.